parce que na stade ayaki na po ya musicien. Mike aza na dépôt où aza ko présenter, aza na po pastoral, aza pe na po ya artiste. Koya ko tombola nzambe ou adorer nzambe, c'était une chose où personnellement na lobaki gloire à Dieu. Bon, premièrement na pesi nzambe merci. Comment na oué ranson koya na concert chrétien et lo kaliboso ya moi. Quand Dieu avait dit à Noé à construire arche parce que délige koya, il fallait batuba kufa. Arche wana Noé tanga construire selon la modèle de l'Éternel. Bible lobi na biso ki bazwa ki banyama lolenge nyos. Parce que na catégorie ya banyama tozana banyama impure, pe tozana banyama pire. Quand la Bible dit venez à moi, bazolo bateka ba chrétien. Et d'ailleurs notre maître Jésus-Christ ayaki pona bato malamu te ayaki pona bato masumu. Donc comment la présence ya Weranson na kati na concert chrétien, moi j'ai dit gloire à Dieu. À la fin tant mataki na podium, il a confessé que Nzambe aza likolo ya nyos. C'est que moi j'ai aimé. Il a confessé que Dieu est au-dessus de tout. Et puis na yoki asala ki moi vocal mukie ya nzembo ya Mike Kalambai. Moi j'ai béni le Seigneur. Malgré et j'ai appris, là j'ai dit j'ai appris qu'il y avait d'autres personnes ba pirata qui ba billet. Ba teki on ndenge na bango. Voilà pourquoi toyomona surnombrement ya bato. C'était pas mauvais ba tie ambulance tout ça parce que tout peut arriver. Stade on est tongami na ba chrétien te, tongami na ba pagan et tongami na bato. Donc tout peut arriver lorsqu'il y a la foule. Yangomoni a prévoyaki. Bible dit que ajoutez la connaissance, ajoutez l'intelligence sur votre foi. Le problème est au niveau de la santé. Santé est un dérangé dans ma classe, si crée et ben des compromisanga ya osakanati. Surtout les prophètes, mais un an hollandais maloba ande ko loba et tout chacun a Dieu merci na tatoli somone na nzambe po ma prière na à travers ma prière na ye nzambe osala ngolo les lots secrets et ça suscité. Nasengi yotambwisa ngai nasengi yozala na ngai natango nyonso nabelelaka yo kolo yobo manga nasengi yotambwisa ngai nasengi yozala na ngai natango nyonso nabelelaka yo kolo yobo manga Bozale Ebele Bokota l'émission de Boza Ebele Bokota la biso mokili mobimba. Bonjour et boyi malamu na émission na biso Police de Star, une émission d'analyse et de critique. Avant de commencer cette émission d'aujourd'hui, je tiens à remercier notre sponsor. Il s'agit bien de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le sponsor officiel de cette émission Police de Star ainsi que cette chaîne chez Bisso Télévision. Plus de 253 000 abonnés. Moi, je dis souvent, ce n'est pas donné à tout le monde. Batalayo, Osbetaba vu, Oyo, chez Bisso Télévision, ça l'a il a facilité parce que bon, ça les Bisso confiance et puis bon, considérer Bisso. On a une rolbaka merci Mingi. Bon, continuer toujours. Il y a Kota là, chez Bisso Télévision ainsi que Chic Moukadi officiel. Il y a une télévision à Bisso. Bisso tout le baraka. Diffuser malonga o ibana nzambe ba ko profiter nango. Alors mesdames messieurs, les loto yé plus na makambo Italie liwa ya batu bakufaki na stade de martyrs balobi officiellement batu bakufi 9 personnes mais balobi en tout cas ils a dit plus de 9
personnes baboyi ko bimisa bato ebele koloba kutu te baoyo babukani baoyo mpe babungi une affaire de 10 personnes bato bakoloba ke Mike Kalambai asimbi bakisi po ete atonisa stade des martyrs balobi ke Mike Kalambai atamoli na mort et moi je vous signale que moto bomona na photo eza mort et bato balobi ebele sur concert il y a pasteur Mike Kalambai, raison pour laquelle on a fait venir Oyoba Kulutu na epe bazalaki wana pe bamonaki bapesaki conseil ayepe kopesa kosala analyse par rapport à ça de martyr et puis to kobeta ma solo italipe ba miracle oyo kosala batebeli bakobika à travers ma prière na est-ce que pe asimbi parce que beaucoup de gens d'aujourd'hui ba okatara que no kisindi za kosala ba obosala ke muto aleki bakisi azali. L'homme de Dieu, bonjour. Bonjour papa Mike Mukadi. Voilà. Tango benga Mike Mukadi, beaucoup de gens Mike Mukadi. Ah oui, comme on a Mike Mukadi, comme on a Moussou Chic Mukadi. Ouais, ça ngai. Apôtre de Lemba, Pierre Louté te voulais dire, Toyamio Lelo na émission na Bishop Police de Star, Yambo Tobanda, Kababison na lo Sambo, Potokota na Muzindo, ya émission Mkola Lelo. Na pesio merci, mon centre na Israël pour la disponibilité à temps ya biso pe ya bato o baza kolanda biso. Tika émission o nzambe ezala sele na mafuta na yo po ete moto nyonso azoyoka asimba par na ye pe azwa lipamboli na kombo na Yesu na bondeli boye. Amen. Amen. L'homme de Dieu, par rapport il y a concert, il y a pasteur Mike Kalambai. Analyse nous comme ça là, il y a mon autre question. Merci papa Mike, papa Chic Mukadi pour d'abord l'invitation Oyo Pesingai na kacha chaîne munene chez Biso Télévision Oyo ezako édifier bato belé de par le monde. Donc je bénis le Seigneur pour ça. Merci. Par rapport à votre question, analyse, il y a concert, il y a papa Mike. Moi, je dirais que Nzamba a eu le coup. Parce que comme on a un musicien chrétien, parce que na stade ayaki na po ya musicien. Mike a na dépôt où il a présenté, a na po pastoral, a na po il y a artiste. Et je crois que na kati na stade ayaki na po il y a artiste. Mais comme on a kosangisa ebele ya bato kouta na ba communes différentes koya ko tombola nzambe ko adorer nzambe, c'était une chose où personnellement na lobaki gloire à Dieu parce que ceux qui peuple na nzambe ba komi na niveau ya ko comprendre les écritures, ko comprendre nzambe na kati ya mboka na biso oyo ba problème eza ebele bitumba eza ebele banzala eza ebele, mais tango ba komi ko comprendre ko futa ba billet na bango moko bien qu'il y avait des bis, qu'on y a célébrer comme on ensemble. Sans que bape sabango enveloppe, bape sabango lipa, bape sabango quelque chose. Je vis à d'autres personnes, balongwe ndako ba 7 heures. Ya tongo, baké ko vanda pona kozela concert et concert est là qui concert chrétien. Donc nous bénissons l'Éternel pour na concert on le cas qui c'était Jésus-Christ qui était au centre de notre pays. Voilà. L'homme de Dieu tomoni bato bakufi. Yamboto komawana Tomoni pasteur Mike Kalambai Koyamba, musicien, au Babengi Weranson. Et avant Amatana Podium, pasteur Abengaye, Batouba Lobby, il paraît que Wera Asionaki, stade de martyr, Mobimawana, Nabatoubalati Zambala, il y a Pembe Bazaki 10 personnes. Tobenga Yonini. Les AIP, parmi stratégie, où le pasteur Mike Kalambai, Bayowanaki na Wera, pour nous retourner ce stade de martyr. Bon, premièrement, na pesinza me merci. Comment na Weranson, koya na concert chrétien et lo kaliboso yangwana. Ce que les gens ne comprennent pas. Quand Dieu avait dit à Noé à construire arche parce que Deli jelinga koya, il fallait batuba kufa. Arche wana Noé tang a construit selon la modèle de l'Éternel. Bible lobi na biso ki bazwa ki banyama lolenge nyos. Parce que na catégorie ya banyama tozala banyama impure peut tout na banyama pire. Mais na katia arche ezaki banyama nyonso nde bakotaki. Et c'est la raison pour laquelle Bible venez à moi vous tous qui êtes fatigués. Quand la Bible dit venez à moi, bazolo bateka ba chrétien. Et d'ailleurs notre maître Jésus-Christ ayaki pona bato malamu te ayaki pona bato masumu. Donc comment na présence ya Weranson na kati na concert chrétien
moi j'ai dit gloire à Dieu. Parce qu'on ne sait jamais. Je vis tant que je micro et le kaloboso a l'obini que Nzambe azali kolo ya nyos. Je bénis le Seigneur. Nzambe azali kolo ya nyos. Mais ko sillonner na kati ya stade ndenga sillonaki na batu balati banzamba la pembe, je ne sais pas. Bon, il y a des artistes mondains, hein, parce que là qui artistes mondains, chrétiens, tout ça, il y avait beaucoup de personnes à part Ranson au bazaki invité. Na mona ki pe batu musu ba présenter qui pour ne pas citer les noms parce que tu n'as pas posé les noms de d'autres personnes. Mais Ranson soka circula qui on est allé ba feeling, ça ba désir naïe, peut-être ba stratégie naïe, ça n'a rien à voir avec le fétiche. Ça n'a rien à voir. Peut-être que c'était l'ampleur ou yakotaki nango. Mais à la fin, tant que na podium, il a confessé que Nzambe azali kolo ya nyos. C'est que moi j'ai aimé. Il a confessé que Dieu est au-dessus de tout. Ce qui te sangani awa et puis na yoki asala ki moi vocal mukie ya nzembo ya Mike Kalambai. Moi j'ai béni le Seigneur. Malgré kolata na ye, wan ezandenge na ye. Kolata tout ça c'est le choix d'un homme. Comme Papa Chikinde olati très classique, très kitoko. C'est votre choix. Merci. Ouais. Et puis batumsu bazana choix na ba. Donc mutu na ba choix na ye ya kolata. So ok pas ba infirmier, ba docteur, bazana bilamba na walataka. Ok pas ba mécanicien, bazana bilamba na walataka. Musicien mokilepe bazana ndenge na ba. Mais soko tali comparaison ya bilamba ya Mike Kalambai parce qu'il est pasteur ou musicien chrétien na musicien profane ndenge ba bengaka différence ezali pour mutu na mutazo la ça ndenge na ye. Mais en tout à la fin Ranson avait dit que Dieu est au-dessus de tout le monde. C'est que moi j'ai aimé. Ranson bon au fait adapé sataniste était hein parce que je connais ndenge na yo kaka moi si na ya zali mosali anzam il paraîtrait. J'ai pas encore vu mais moi si na ta mosali anzam. Donc c'est une très bonne nouvelle comme on a battu ya mokili o to monaka ko ya na église. Et que comme mabe soki biso batu ya nzambe to komi kokene na mokili. Mais si elle vient vers nous, moi je bénis le Seigneur. L'homme de Dieu tomoni batu kokufa. Kokufa wana batu bazaki intense ba finala qui voulait dire pour na mona ko bimisa. Ba finana ki. Est-ce que stade bukanaki ezaki nini pour que batu ba kufa modèle wana? Ça n'a rien à voir avec ce que d'autres personnes sont en train de dire que ils ont un sacrifice, ils ont un prix ou il y a fouti par rapport il y a plein wana. Les problèmes à plein à stade des alliés des problèmes. D'abord organisation physique et puis organisation spirituelle. Mais sur le plan organisation physique, nakoloba ki ba débordaki moi mukie. Il y avait des failles. Là on peut pas toki robo yangote ba failles zalaki parce que moi-même j'étais invité, je peux dire, nazaki na billet à VIP. Il y a kokota na concert wana, mais na kota quitté parce que il y avait pas mal de gens. Na commis à tel point que les policiers me dit que billet na yo eza na ngona tina lisusuté pour place ezate. Na meki kokota na ba restaurant, il y avait pas mal de gens. Donc il y avait impossible. Na libanda impossible. Na tiki voiture musika libanda stade de Martyrs parce qu'il y avait pas de place. Même dans le pangu ya stade de Martyrs, il y avait pas l'endroit ya kotia lokolo. Bon, j'avais compris que bango moko peut-être ba comprenait que vous avez un débordement parce que ba tiaki ba écran géant minene libanda. Voyez? Donc ba yebaki ke ba tu ba kozala déborder na kati balanda concert na ba écran géant. Bon libanda pe malheureusement ba ke belé. Le problème c'est quoi? Ba salaki sur plus ya ba billets. Parce que stade est contenu 80 000 personnes assises. Mais je crois que plus de, je peux dire double ou triple ou quadruple billets. Et Tekami donc d'une manière impossible. Et j'ai appris, là j'ai dit j'ai appris qu'il y avait d'autres personnes qui pirata qui billets. Voilà pourquoi Toyomona sur nombrement ya bateau. Et comme il est belé, c'est normal, je peux dire c'est normal, je peux dire aussi c'est anormal. Batouba Koufa. C'est vrai, ça fait très mal et je profite, il y a coupé ça va condoléances dans ma famille au Union Subabungisi, Batunabango, ça fait très mal et je connais aussi la commune Nabiso, famille Moko Bazole là par rapport il y a concert on est le kaki. Ça fait très mal, c'est de là que Tozolo Baki cause à la paix mal organisation, peut-être sur le plan sécuritaire, policier et puis service monsieur Zalakiwana. Parce que nazo mona ndenge Batubazo ya papa chic. C'était exactement le maille.
mai babuki pont mai batba mai ezokota bazokota bazokwesa ba porte ma bende o na stade de Martyrs. J'ai vu ça dans mes yeux, donc ça m'a fait très mal. Qui passe na motema. Et il y avait un papa, je sais pas, il y a qui peut-être na mon année azaki na 4 ans ou 5 ans comme ça, ataki na kingo neti mambe makabana bo. Azo sauter mur ya ma bende boye. En tout cas papa na koyaki na se ba matela ki likolo. Telema kité na zombo na ngona misu wana za ni TikTok ni vidéo ngamo na zaki sur place. Ça m'a fait très mal à tel point nabi que na bima na batu na zaki na bango. To bimi na biso toke ko fa na côté misu. Donc ben incident wana moko eza batu babi pasteur Mike azwaki assurance, il y a assurance de mort au cas où batu bakufa. Est-ce qu'il y a déjà que batu bakufa? Et parmi mutuna batu barotuna que comment expliquer que est-ce que et naebi c'est que vrai aussi ata na ko voyager tu auras assurance vie, ce qui est normal parce que nous les Congolais peut-être na Kinshasa na peut-être na comment répondre à place na yo on n'est pas cultivé, il y a tout assuré. Donc c'est ça en fait le problème. Est-ce que pasteur Mike va devoir accuser mais comment ko bimisa cause assurance il y a décès il y a bateau aiba qui déjà que mais c'est ça qu'on appelle l'organisation. Je oucho lo bango déjà au moni na mboka na biso congolais aza na culture wana te ya kozwa assurance. Mais ce qui est na poto na mboka mususu au monde bato baza na assurance santé, assurance de vie, assurance ya makambo belé. Et puis ba grande organisation, ba grande plateforme bazalaka toujours assuré. Ba assuraka biloko na bango. Ndenge chaîne munene lokola chez biso boye et bozana assurance na bino. Le problème ko ya bo assurer déjà chaîne. Et puis na ba travailleur au bazana katia chaîne. Donc c'est très important quand tu es en train d'organiser quelque chose ya munene. Parce que tant que ça les locaux totala kana de façon. Toyebi que le mal aussi peut venir. Bitumba pe kokoya. Surtout loko les âmes musala ya bana ya nzambe. Tobo sanate que le diable est là. La Bible nous dit que ceux qui veulent vivre pieusement en Christ Jésus seront persécutés. Donc il y a autant aux ça les locaux nyonso ya munene ko tiaka te spirituel. Yesu kaka nzambe kaka ko sala. Ko tape quelque part na kibomoto pour na ko préparer eloko wana ezala malamu. C'était pas mauvais batie ambulance tout ça parce que tout peut arriver. Stade wana tongami na ba chrétienté, tongami na ba pagano, et tongami na bato. Et puis stade wana umeli. Na nombre ya bato wana pe gradin pe kokai kokoya et fini batu yase. Ne to mona ba match musu na ba stade ya mboka mususu. Donc tout peut arriver lorsqu'il y a la foule. Yango moni a prévoyaki. Bible dit que ajoutez la connaissance, ajoutez l'intelligence sur votre foi. Donc il a fait que ce que la Bible avait dit pour ne pas kokuta na ba problème. Ya yeba kite makuba kufa. Mais mutako allait étouffer. Mutako allait msoa dans la maladie andeke. Mutako allait msoa dans la maladie d'attention. À côté on a mulunga na kokoya. À ko piquer, à ko sala quelque chose crise. Donc il faut qu'il y ait la police là, il faut infirmier là, il faut assurance là pour na ko sauvegarder vie à bateau. Ça n'a rien à voir c'est que je suis en train d'entendre Batumsus. Papa Chic, au moni organisation Oyo, moi je peux dire que j'avais fait aussi partie na kati organisation ya makabo Oyo. Parce que nous avons contribué dans ndenge qui concerne le Kamalam. J'ai prêché dans l'église de Papa Mike, c'était les dimanches avant samedi, il y a concert. J'étais avec les prophètes, d'autres prophètes qui m'ont accompagné. Na teaki na moni ndenge bazako organisé. Na moni ndenge ba intercesseur ba lali na stade. Na moni ndenge bazo prier. Na moni ndenge ndeko Mike azoko ta prier ndenge akoti ba retraite. Pour moi, je dirais que résultat oh, j'ai béni le Seigneur. Parce que très souvent les lots tokuma ko attribuer et lo konyo so ya grandeur. Tokumi ko attribuer on a diable. Soki mutazumbo ngotobika simbikisi. Soki mutaba akomi soki ndenge nini tokomi ka tomona ka kisi. Na onaka to mamu kedenti ngai na ndimaka na nga susu batute. Ngai liboso na nomona muta depuis nga mo bakanga mutakisi. Voilà. Shiko na mo mutakisi. Voilà. Na mo mjuna sege ma musu ba noko la batu. To mona to juje batu na musika. Ponga mo na ba yebisinga na simbikisi. Kisi yango na yebite kisi yango ya butu ba bosani ke pona koma Chic Mukadi et j'ai plus de 17 ans 18 ans. Oh non ça musala oyo na YouTube kaka. Et le loba bien na simbikisi. Na pesi maman Denise Mbote. Continuez mon ton ensemble. Et que le Seigneur vous bénisse. D'ailleurs, ngape na yoka.
Na yoka bato balobi ke papa chic alata basinga luketu, papa chic atala ba tatouage ya sirène makamobele. Mais c'est ça les Congolais, je peux dire, ou le monde. Ce qu'on a élevé, bah attribuer on a diable. Est-ce que Dieu ne peut pas faire? Voilà. Dieu ne peut pas bénir. Dieu ne peut pas élever quelqu'un. Mais ce qui m'a comme dans stade, bah comme il kolba ko simiki si pambolanzam. Parce que hier mon notre maître Jésus-Christ, bah bengaki Belzéboul. Bah bengaki mutwakisi, bah bengaki magicien. Yango na te akana église na lobaka. Ce qui na le comme na niveau on a te. Na le comme na niveau ya bonzambe te. Parce que bonzambe ezali c'est la spiritualité. Bonzambe, c'est la spiritualité. La foi c'est la spiritualité. Tu dis à quelqu'un que tu es guéri, tu es béni pendant que la guérison et la bénédiction mutona zomonate. Mais tu lui dis que crois et tant que croire, mbala moko makambo akanisi et comme c'est la spiritualité. C'est difficile pour que les gens comprennent cela. Ne bala yo posimiki si tomoni ba miracle authentique. Au sala wana babi mais c'est pas normal. Balobi o ezali ba manki ona ozokota ba manki ona c'est vrai. Tous on appelle na kana yo l'homme de Dieu. Tomoni ba miracle ba to bika ba to témoigner nyonso wana yo pe nana zana simana yo. Merci. Comme on a kuto tangi wana nga kotanga ngote. Depuis comme on est bima au tangi wana na lingakate na mona ngo trop sale, trop vulgaire, trop païen, na mona ngo trop sale na prononcer comme wana. Papa Chic, kaka ndengo lobi, toluki nzambe depuis bo mwana na biso. Nzambe azwa biso bolenge mingi. Tozui tan kokota ba boîte te. Tozui tan kokota ba bar te. Vi na nga mobimba. Papa abotanga bengana kinga na ndako. Popo na papa alobaki nga funa za la pilote avion. Tona za la ministre. Menga landaki nzela nzambe na kata kina ba classe. Tolala na ba zamba, tolala na ba wenze. Papa za na mbongo mozoza ngali papa kolata. Donc la vie de sacrifice. Sacrifice nyonso Papa Chic et futaka. Lelonga na okamwa te soki na moni Papa Chic atombwami. Parce que na yoka témoignage na yo. Osala boye, oluka boye, olala nzala, olala pa boye, na yoka témoignage pour ne pas témoigner à ta place. Et de là, nous avons profité pour que sa maman Lady Moukadi, Mbote, pour notre témoignage, on a eu Papa Chic. Voilà. Donc, aujourd'hui, ceux qui ont tombé, moi, je bénis le Seigneur. Je dis merci, Nzambe à Salaka. Donc, il ne faut pas attribuer. Ce n'est pas qui c'était. Nzambe. Chaque semaine, na matakana ngoma ya badara, pour nous sambe la pona bato. Chaque semaine, na kenaka ko gêner, na lelaki pa na Nzambe. Mona papa o, c'est la papa o. Et moi, quand quelqu'un m'appelle pour son problème spirituel ou yakangami, nazwaka problème moi na motema. Na mataka na zamba. Je laisse ma famille. Je laisse l'église. Je laisse mon entourage. Na kendaka na zamba. T'as 2, 3, 4 jours selon que l'esprit va me diriger. Et na kozwa problème à mutouana parce que c'est ma destinée, c'est ma vie, c'est ma vocation. À part ce travail, je n'ai pas d'autre travail à faire. Donc il faut que je le fasse bien. Pour na batba mo na loboko na nzamba. Est-ce que na kata yo ba bolingo moi détail ya moké Thomas Fabien a comme saturé saturation ya bato ba ça na nzambe bazali à part Thomas tona ba sa nzambe lokola papa na biso apôtre azawa ba o ba monige na ko orienter bino pas l'homme de Dieu au bengi a ko sambela pona bino l'homme de Dieu na bandi tomoke na suka émission kwa lelo. Mais na otiki lo maloba bato ba otala biso mana bosenga moi orientation muke et puis na tiki bango na maboko na moi prière pour na clôturer émission. Moi je vous bénis, on est arrivé moi je vous dis au revoir et puis on est arrivé presque à la fin. Entre-temps, je vous laisse entre les mains de l'homme de Dieu, apôtre Pierre Lutété, et je dis merci à tout le monde, à tous nos abonnés. Voilà. Ceux qui Seigneur Jésus-Christ a joigné au Kotana. Merci. oyebi ngane sobe to yoka nakate na teki demi français moi na beti de frère au Canada échoué mbonga passion babimisi so visa mabe to telengani na aéroport so ka yoki yango autola biso kasa sa yoki yango ye wana mwana ne to tindela kai bambongo bandi kunanga guerre d'esprit ya nini tuzaka nango
baruba mutu atunaka aliaka nyama ekela te oyanga mwana encore une femme Canada osalaki ndenge nini ndio momoni biso totamboli awa lingwala zona tuchasa mobaba kotiko so batrete poto retrouver place automoni boye mon peuple périt faute de connaissance makelele etondi kishasa mobimba mais baose le loka boloka te biso tozana sika obonga te tozali na croisement des avenues Willery et Dodoma mwana po kende akufuta combien po beta défini loterie abona Canada singleton oto bengi mutu moko ezana una 7 $. Couple, ils en ont $15. En famille, peu importe le nombre, ils ont $20. Alors, on a pour informer, on va service, nous sommes tous en amour, dans la 4 agences, les corps entre Express Canada Multi Service, tous en inscription dans l'université à Ottawa, tout ça l'appelle inscription dans l'université de Moncton, tout ça l'appelle inscription na université ya Trois-Rivières. Na monike na agence oyo Canada ya Sirisi. Entrée Express Canada, Société Amity Service Liquor. Que le Seigneur vous bénisse. Nzambe ya pambola bino bisikano so bozali de par le monde. Bozolanda émission oh je vous aime beaucoup Nzambe ya pambola bino. Je sens dans mon cœur fardeau ya kosambela na yo. Nazoyoka fardo ya komema problème na yo, nazoyoka fardo ya kolelepa na Nzambe po Nzambe a manifester kembo na ye na kati na bombo na yo. Nalingi na pesa yo verset biblique moko oyo ko méditer yango sikoyo pe et ko permettre yo o comprendre pourquoi makambo mususu to luka ezo résister, ezo wumbela pona kozwa yango. Totangi mokanda na Nzambe na Jean chapitre 8 verset 32. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bokoye babo solo, pe bo solo et ko kango labino. C'est ça le grand problème oyo batu belé, bazo déméré na ba problème na bango. Ou sali 10 ans, ou sali 20 ans, na même problème. Ou so comprendre tes problèmes oyo, bundi na ndenge nyonso. Tu as appelé des gens pour na kozwa solution na problème na yo, tu n'arrives pas. Na lingi na yebisa yo na tongo na pokwa ça dépend erozola na ngai problème na yo eza na moto moko aza capable ya kopesa yo solution c'est Jésus-Christ de Nazareth. Si tu crois à la parole de Dieu soko ndimi na liloba na Nzambe quel que soit problème uza na maladie ya cancer uza na maladie ya motema uza na maladie ya barein uza na maladie ya tuberculose ya mikuwa uza na maladie ya cancer ya foie cancer ya utérus. Je suis en train aujourd'hui de témoigner beaucoup de personnes au bazo témoigner munene na Nzambe par rapport ya lo sambo o toza ko bondela na bato. Bible lobi na biso que vous connaîtrez la vérité. Le problème est nini? Il faut koyeba na nous vérité o ekangi problème na yo. Soko yebe loko ekangi problème na yo te oko wumela na problème. Tu vas appeler beaucoup des hommes de Dieu. Tu vas appeler des prophètes. Tu vas tasser même des hommes de Dieu comme des menteurs alors que yo ndozo comprendre tes problèmes oyo et télémissi vinayo. Tu sais, si tu veux combattre avec une personne, il faut que l'ukanan koyeba makasi ya mutu wana. Problème est télémeliwana, origine nango eza nini, e uta wapi, e banda wapi. Eza na batu misu bato sibi ba conséquences ya ba problème oyo etali bango te. Peut-être papa abotai, peut-être ba koko yakala. Bango mutu basalaki ba alliance moko o lelo komi ko subir ba conséquences ya problème oyebite. Ba blocage financier. Au bal banda kala tilelo mwana zoya te maternité zate banda o kenda poto mukanda ezate ozo nakati libala règle zate tozana ba pebele lelo tozo bondela pona bango et pe tozo bondela pona bango lelo pe tozo pesa na ba témoignage pour édifier yo et pe so makaso comprendre que soki nzamba salela ki bato mususu nzambe pa koko salela yo likambo na yo mama eleki nzambe te. Likambo na yo papa eleki nzambe te. Il y a un Dieu au ciel qui est capable à donner la solution à ton problème. Na lingi to yo ka ba témoignage ya bato oyo. Pe to bonde la pena bato batini ba sujet de prière na bango de sorte que lipamboli na nzambe e ki t'appelle kolo na bango pe yo ko bonde la pona bango nzambe ya ko pambola yo na problème oyo zanango. Nous avons des témoignages oyo bato batinde libiso. Je crois que nous allons écouter ba témoignage pour édifier
bomoi na biso tolanda témoignage oyo. Mon bon mot est belé dans le gouvernement, papa. Vraiment, na sérieux, na zone sous prière. Joli molo, sanzambe, qui nous toucher, bateau, na okita bakombo, et ba place, on a tindi. Mukanda nanga, ochango na prière, papa, pardon. Sambela nga, nzamba toucher mitema. Nzamba fungula ba porte, pour mirage, que kwea, toro sepera, biso tout. Nazobondela pona mama oyo Joli Molo Sanzambe apambola yo bisika ozali. Mikanda oyo il faut ba okotisa bisika nyonso okotisi po ba régler situation no ya mbongo. Lo sambo nanga lokola mosakoli na Nzambe nazoka no bondela Nzambe asimba bango na tinete ba régler problème na yo po ete kombo na Yesu ezwa lokumu na kombo na Jésus. Amen. Toyoka. Merci, apôtre. Ça, toujours souffrant, donc, je comprends des télos, ni télos, ni bon. La raison est que les nangote, les nangote. Zambal Alexiyo, télos, ni pendé, télos, ni nazaka na ndaku na bimaka te nazaka na ndaku makolo kilo donc kobimba ezokita te donc naza toujours na ndaku. Que Dieu vous bénisse pour la prière. Nabondeli po na papa Albert ngolu na Nzambe likolo bomoi na yo. Nzamba bikamwa asimba yo bisiko zali sikoyo na kombo na Yesu maladi nyonso oyo ezotungisa yo problème nyonso ekangi yo na mbeto na bengani yango au nom de Jésus pe teleme siko zali tambola dans le nom de Jésus. Amen. Bonjour Bandeko. En tout cas, moi c'est Papa Richard, naza na Paris. Nalingaki juste na tato la monnaie na Nzambe. O Nzamba saleli ngai na bomoi na nga, na santé na nga, na mahamunio surtout. Bon, nazalaki na problème ya niveau ya santé. Santé ndeki déranger na makasi, secret et bande ko tumisanga ya kosakana te. Na bani andi olanda papa apôtre na TV. Bon, bino mo boye bisoki na Paris awa nde tozaka mona batuti ya ba pasteur Akin. Surtout ba prophète, mais un an hollandais maloba wande ko loba et tout chaque ngai mais pour moi noti nanga soit numéro na yo soit numéro les cas qui plus de 2 jours 3 jours et na yo bengai na bengi apôtre papa apôtre Pierre na bengi ayambinga na téléphone tout solo là qui vraiment ne pesa ki ngai mon confiance na mon état qui gentil a solo lingai a landelinga pe na ba prière pour atika kangate na ba prière ata na bengi na 3h du matin a yambi téléphone ata na bengi na 5h a yamba ka téléphone ça dit atika na kotika ngate na ba prière. Dieu merci na tatoliso monene na Nzambe pour ba prière na ye à travers ba prière na ye Nzamba yosala ngolo lelo secret ezali sustain la zone santé nanga normal nazaki pe na problème à finance moi ba problème à famille sous na madame lelo to vanda kimia. Je crois eza ba théo eza témoignage Nzambe apambola yo papa makambo Nzamba saleli azaki na problème ya secret ya makasi secret ne bano matati na 600 ata na poto na Paris mais tant to bondeli Nzamba bikamwa asali na bombo na ye pe secret esila azonga normal et le coco tezo comme ça nanga moka comme remelana secret a comme la mille qui a tchepé secret na catch alors que c'était interdit auparavant pour lui. Que Dieu le bénisse. Tout lundi témoignage. Amen amen libota na Nzambe nazo sala témoignage na lingaki na sala na vidéo mais nazo comprendre te appareil na vidéo ezo katana ezo bimisa ndambo bon na sali na audio kombo na ngai Mama Bami Mosekarit na fani na mboka France. Vraiment natungisami na tango molai pona microbe ya mari de nuit na benga ngobongo.
natungisami vraiment temps molai. Vraiment Marie de Nuit soki afandi na vie ya moto abebisaka nyonso. Nayaki France libala e libala eyaki kokufa nayebaki te na bana naza kosambela te nayebaki te kezalaki raison soki oza na Marie de Nuit e atungisaka libala ya moi nayebaki nanga te parce que nazaki na Nzambe te aye ko compliquer nga lisusu makamba kobota ti libala ekufi tangu libala ekufi na bandi pe ko tambola na l'église moninga moko ameminga na église nazo na yeba kiteke Marie de Nuit to nini na yeba kinanga yango te esprit wana ti après basala nzambe babandi koloba na ngai il faut luka délivrance parce que Marie de Nuit mutaza à la base aza à la base na ye kozwa conscience na bandi pe koluka délivrance na ngai na ye Kinshasa 5 fois na bebisi mbongo na baprofete wana kutu koloba te tumba mbeka somba cher sala boye bon wana kutu ezaki susi na ngate parce que na bandaki koluka kaka lobiko mais mabe ebandaki kaka ko persister et na bandi kotala kande totala ka YouTube tout ça na eko kwea na émission moko apôtre Pierre asalaki Nzambe ayebisaki ye pa yebisinga na landi à la lettre na landi nyonso po naza na besoin na bika et tango esili vraiment premier signe po Marie de Nuit bande kolinga kaka musala nanga ebeba naza corps médical na sara l'hôpital et na ba collègue nanga ya mindele donc ozomona penza problème ya racisme ezalaki likambo mokie madame Bami talaka biso musato salaka osimbi ba santé ya batu na poto vraiment soki problème komona ba botolio diplôme na voilà wana eza témoignage mama aza kopesa azalaki visiter na ba esprit ya ba mari et femme de nuit yango ezali base ya destruction ya vie ya bato belé libala mwana zoya te mosala ezobeba ozolala ozomona na ndoto na yo ozosangana na mwasi ozosangana na mobali eza na ba mari pe femme de nuit mususu bazalaka okomona ete na ndoto mais nzoka nde ntango ozalaki na âge ya ba 15 ans 16 ans 17 ans ayaki atikela yo ka semence na semence wana akoma ko contrôler yo et jusqu'à présent vie na yo eza contrôlé na ba esprit wana. Donc les maris de nuit ba traitaka bongo soki mari de nuit azana katia vie na yo ekoza ya kokita. Tolandi témoignage ya suka pona ko clôturer. Merci mingi papa Nzambe apambola yo, merci mingi. Eza lokola obondeli ozomona puisque lokola nga 2022 oyo sili mabe nga nana nyongo moko ya près $9,000 na osenga Nzambe pesanga nguya pesanga chance nazwa mbongo wana na osambela ngo me nazwa yango te nalingi osambela nazwa yango amen nalingi osambela nazwa yango vie. OK, Nzambe azwa lokumu en tout cas tokomi na suka. Je suis en train d'inviter mutu nyonso oyo azana problème spirituel, problème physique. La première des choses zalana na foi avant il y a komona solution na problème oyo zana zalana foi. Nalingi na sambela pona batu nyonso. Mais avant de prier pour toi, nalingi d'abord ozwa numéro, c'est fiché au bas de votre écran, mais le numéro c'est plus 243 89 35 68 266. Pour la bonne compréhension, plus 243 89 35 68 266. Et un numéro WhatsApp. Soko bengi ata na tongo na 2h, 3h du matin. L'apôtre Pierre a koyamba yo pe toko solo à long et à large. Mais avant d'appeler, salana nous prière, il y a 5, 3, 10 minutes, ça dépend. Au côté na contact nanza mende tango ko benga po na ngi problème na yo ezwa solution. Et si ko zali na ngi na bonde la po na yo, na ngi ozwa loboko no ya mobali otia na tolo na yo.
olimbisa ngai molimo na nzambe azotinda ngai na fukama mpo na yo esika ozali nazokende kobondela na kombo na Yesu nzambe ngolu na yo esopa na likolo na mama oyo aza na problème eumeli aluki yo nzambe butu mpe moi na baofrande na basacrifice kasi nzambe ti lelo mama problème oyo eza koumela ezotungisa santé na ye ezotungisa bana na ye ezotungisa vie na ye kobondela nzambe na kombo na Yesu sembo loboko no likolo na ye likolo na papa likolo na mama mosala na ye nzambe bazopesa mokanda te azozwa résultat favorable te nkolo sembo na loboko no nzambe likolo na bomone na kombo na Yesu tala couple o nzambe bana babalani mwana zoya te nzambe pesa bango libota au nom puissant de Jésus tika nzambe o no c'est impossible na vie ya bana na yo ezala possible nazwa kuno bondela na kombo na Yesu azali mokonzi pe mobix na biso na kundima nzambe ete motali bosu ya mibale akobenga pe miracle na yo ekosopana likolo na bombo na ye na kombo na Jésus je prie amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nzambe apambola bino, c'est votre humble serviteur appelé dans ces numéros et nous allons prier à long et à large. Que Dieu vous bénisse. Découvrez rencontre-presque-gratuit.fr, la plus grande plateforme de rencontres amoureuses sur Telegram et WhatsApp. Service disponible sur la plateforme Rencontre amoureuse, offre d'emploi, opportunités d'affaires, écoute et conseils. Nous connaissons tous quelqu'un qui est fatigué de son célibat et qui aspire à rencontrer la bonne personne. Parlez-leur de rencontre-presque-gratuit.fr et invitez-les à rejoindre notre chaîne sur WhatsApp et Telegram. Retrouvez le lien d'abonnement sur notre page Facebook. Pour plus d'informations, écrivez-nous via WhatsApp au plus 43 681 84 59 59 74. Rencontre-presque-gratuit.fr est le produit de la marque www.presque-gratuit.fr, le plus grand centre commercial européen en ligne.